Good evening, ladies and gentlemen of YouTube, Meta, Facebook, uh, WhatsApp, Messenger, TikTok. This is Professor Yalengi coming to you from New York City again. It's been a little while. As I always tell you, I come to speak to the Congolese people. Why? As I give you evidence every time I come, to let you know that the Congo, the Democratic Republic of Congo, is under Rwandan Tutsi control. They came to the DRC in 1996, 97 with the Congolese, Laurent Desire Kabila. After they killed him in 2001, since 2001, Rwandan Tutsis have been running the DRC, having infiltrated, stolen, or taken up Congolese identities, and they are running the DRC until today, from 2001. That's why I always tell you this before I start any shows that I do for the Congolese people. I start with English so you know. And I give you evidence every time. For instance, I've given you the book by Judy Rever from Canada. The title of the book is In Praise of Blood. If you read that book, you're going to see the evidence of not only the truth of what happened in Rwanda in 1994, 1995 during the genocide, but you will also see in that book the evidence that the Rwandan Tutsis invaded the DRC, and they've been killing even today. They kill and they rape every day. That's why I give you that evidence, so you know why we are speaking up. And you also need to remember that the Rwandan Tutsis use lies. So what you see happening in the DRC oftentimes is nothing but lies manufactured by the Rwandan Tutsis to cover their occupation of the DRC. Okay? So please read the book by Judy Rever and you will understand. Thank you very much. Now I'm going to speak to the Congolese people. Okay, bana mama Congo Zaire, Professeur Yalengi aye lisusu. Mwa mikolo leke bele, na moni bobani okota teja, ndeko na biso André Juste d'Alliance, Exias, mbote na yo ndeko, matondo bobani kokota, sinerepe bandeko oyo bakoti nano te bakota, na ye lisusu poto solola, mikolo mingi, kasi ezali te ke makamba koloba eza te, me ezali ke toza koluka banzela, tozali ko réfléchir, tozali kotala ndenge nini tokoki kosala mpona mboka na biso, mpona mboka ezala libéré, parce que mboka eza sous occupation ya batutsi, wana boyebi tokoloba yango esu moke, yango wana toréfléchisaka, toza koréfléchir ntango nyonso tosala eloko nini. Bon, mpona banda lelo, ndenge nasalaka nayaka nabetaka tolo, ke nayaka liboso na bino na kombo ya Yesu Masiya, oyo azali nzambe na nga mpe ye abatelaka nga, ye nde apesaka biso vie oyo toza kovivre mpe kobatela biso, koprotege biso, kopesa biso mayele, po ete toloba tobundela mboka na kombo na ye nayaka epai na bino. Bon, moto na biso ezali nini? Principe tosalelaka ezali nini? Principe ezali ke Congolais to Congolaise, Congolais to Congolaise ya solo, oyo alingi abundela mboka mokolo ya lelo, okoki kolinga eloko moko te koleka mama Congo Zaire. Ezala tribu na yo, ezala bapara na yo, ezala mboka na yo, ezala province na yo, ezala langue yo lobaka, tokoki kolingelo mosusu te koleka mama Congo Zaire. Pona nini? Po lelo oyo batata ba mama bandeko,
lelo oyo mboka na biso ezali na maboko ya batuchi ba Rwandais tuchi bande bazo contrôler tokosolola yango muke. Alors avant napesa bino titre nalingi napesa mbote na bino nyonso bandeko na ngai bokotaka bo partager émission bo belela pe bandeko bakota. Alors pona lelo ndenge na sala tango mususu na koti nzembo moko tosalela kango mwa kala oyo ezali koloba ke eza normal te. Batata mama bandeko oyo ezoleka na Congo eza normal te. Ezali normal te batata ba mama bandeko eza normal te. Donc na kosenga na bino tolanda video ya petit na biso Nasli Lungata. Je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Louis Dimo, Nasli Lungata, les princes du refrain chante. Purchase your tracks today. Loba, na loba qui te vende la bango na ibada chi. La vérité blesse, Valérie Kisula. Yo talaka, jamais toya hôpital général topa kisaka maladie. N'hôpital général soko poti malaria. Nyoso eza gratuit. Nyoso wana ba toilette solo ba douche solo na milieu sanitaire ezalate. Les autorités sanitaires ceux qui bomo nyoso simba te fo boyebela. Naloba lisusu. Est-ce que ba okanga te? Ba pesa na grand marché na basa pétalage sokanga. Naloba lisusu. Est-ce que ba lukanga te? Kabatax, est-ce que bo jeli biso déjà ba poubelle publique? Yeah, Kabatax, est-ce que bo jeli biso déjà ba lumière publique? Yeah, Kabatax, na yoki bo bakisi mususu na libo baselwa. Mokonzi, tosombaka ba vignette, bo banzela pe bonga. Eko mambonga vignette kutu na kutu muke. Ya normal te. Ya normal te. Peuple, ya normal te. Ya normal te. Ya normal te. Peuple, ya normal te. Ya normal te. Dictature les cas démocratie n'a pas bien fait. C'est que ya normal te. Mobutu dictateur, bon maréchal. Mobutu dictateur, Baraja Inga. Mobutu dictateur, pas de guerre à l'est. Prime Sosoko béni à terre. Mais la démocratie toujours pour na bapiaka pe masachi. Ya normal te. Depuis Congolais, peuple à l'ali. Congé parlementaire, à Kena Poto. Après qu'on met ma bapolo, n'attend à propagande to voté. Ya normal te. Son assemblée si la bise, pour qu'à Ganala Nakayo n'a suivi. Ya normal te. Gratitude et côté corruption n'a pas interrompu, n'a pas devoir. Ya normal te. Nazana fond ya 10 000 francs, bah me mit ça sami. Yes, qui me guide. Loba. Naloba lisusu. Loba. Est-ce que bah lukanga te? Droit ya peuple, boyebite na simato réclamé comme infraction. Ya normal te. Koulou na botoli, police botoli. Nkolo yesu qui me guide. Loba. Toute autorité vient de dire yabino et outi na gege. Ya normal te. Ingénieur Malik petit garçon, Ricky Masala. Alors que le lobataire. Loba. Maître Zege Bakao spectacle et dingwe na 4 églises. Ya normal te. Tatara kobuka ga marché bibi na pete ya banzela bangambu. Ya normal te. Justice peut travail échanger comment injustice trouble na ba chômage. Ya normal te. Na yoka bandundu eza na mai, oye komi mai ne bandundu. Ya normal te. Bopesi nga fungo la toilette ya kotondisa toilette bopieta. Ya normal te. Salaire mati, dollar pe mati. Seke. Ya normal te. Peuple, natangi koma mutu. Ote. Nafingi bakonzi. Ote. Olingi nini? Luba. Purchase your tracks today. Ya normal te. Nalobi nangabe, na osalaka musala ba député babusana. Nalobi nangabe, na boboti na bango na butuba ya kulukala. Inzambe. Ya normal te, ya normal te, ya normal te. Marambo toujours vivre na mbugu, ya normal te, ya normal te. Peuple, ya normal te, ya normal te. Naloba lisusu, parce que ba olukanga te. Ba député ba ya natanga propagande to voter bango ba ken assemblée pe na pete. Et comme en assemblée provinciale bango ba zo 40, biso to zo 30 na ndeni.
me babosani ke biso na bango rendez-vous 2023 baboyanga noir na bajaba polo baboyanga noir na bajaba kepi baboyanga noir obovote mulunzo na betukele aw na ndeni baboyanga noir Carlos Varane manager hey JC Jaspo immortel dance hey mauvais voteur bro yebiselanga bango baboyanga noir Jassier Kwedete hey JR Mbimbi Claude Bisumu Ismaël Ndugute Erichembe yebiselanga bango baboyanga Rachidi Mili mon pia olenga Abeko Dekire Yotalara Merveille Nadia Bio Mauvais bel ingénieur Jires classique Jibon Litouka Les BC Gang Tosha Toshiba 6000 soldats Star Gang Tatanovic Bo Mauvais de Mwata Majestic Côté Sambena Bango. Alors, batata mama bandeko bolandi wana petit na biso Nasli lungata na eza normal te makambo ozoleka na RDC eza normal te pa batata bamama bandeko bambula na bambula lelo situation na mboka na biso ezali normal te me biso bakongolais ezala na mboka ezala na diaspora tolingi kofaire face na vérité te tolingi kodlobela réalité ya mboka na biso te situation ya mboka eza normal te batata bamama bandeko nayebi te soko tokoloba ngo ndenge nini Honore Ngbanda alobaka ti baye koboma ye Félix na batuchi babomi ye na trahison pe ya batu na ye moko ya Honore Ngbanda donc lelo oyo situation échangé te émission alelo na titre nini na lobi ke eza liloba ya moto tolobela massacre na prison ya Makala pe négociation oyo ya Afrique du Sud bona kobakisa mwa eloko mosusu kaka situation ya mboka ndenge tozoloba alors tokobanda na massacre ya prison ya Makala massacre esalamaki na prison ya Makala na yoki te bamedia ya bakongolais na Kinshasa po balobela massacre wana esalamaki mpo na nini epuis nani asalaki yango epuis mpo na nini basalaki yango nayoki te na bajournaliste ya Kinshasa donc ezali lokola tango Hippolyte Kanambe azalaka officiellement mokonzi ke soko abomi mutu abomi congolais ndenge abomaka mwana ya Laurent Désiré Kabila mwasi balobi na bamedia congolais mutu moko te alobela yango mutu moko te atanga nani asali yango mutu moko te meme asala aannonce meme bafunérailles ya mwana ya Laurent Désiré Kabila lelo oyo baatake prison ya Makala batu bakufi mais bamedia ya Congo bazolobela yango te et puis soi-disant bakongolais oyo bazali libanda balobelaka makambo mboka ya Congo ntango mosusu bazoloba oyo tomoni toza na preuve te il faut tozala na preuve mais makambo ya Congo lelo oyo yo congolais soko oza congolais ya solo oluka preuve pourquoi parce que oyo oyoki nde yango wana soko ozozela preuve c'est-à-dire soko batuchi babimisi ya lokuta na obwenge bobino bonde bolobeli yango nakolakisa bino mwa video moke parce nakolakisa video nyonso te mpona babibembe mosusu ezali bolumbu nakolakisa moke kaka boyoka baprisonnier bazoloba ke boyoka bien barwandais tuchi nde baatakaki prison ya Makala baatake prison ya Makala po balibere batuchi oyo bazalaki baprisonnier kuna
na kolakisa bino eloko moko kamera azoloba ke na ba prison ya Congo batuti baza ebele kuna mais batakaki président makala po balibere bango baprisonnier bango moko balobi yango dès que boyoki wana nde na kokata yango donc natiki nalingi bolanda excusez bayakozwa barwandais bakimisi barwandais bakei ntango barwandais bakei bakosa na buka baporti po biso tokima tobima lokola evasion babimisi bon excusez ngai nalekisi yango moke me nakoluka nakata mwa parti wana elakisi moto aza bolumbu epuis nakotia yango mpona bana te mpona bamikolo ok donc boyoki baprisonnier bango moko balobi barwandais nde batake prison po babimisa batuti oyo bazalaki baprisonnier après bakoseli bafungola baporte après babomi bakongolais momoni bibembe ndenge elali na prison baloba balosela ndenge toyokaki babomi plus de 2000 congolais oyo bazalaki na prison ya makala donc elingi koloba ke biso bacongolais toza na problème mpona nini parce que mboka na biso eza na maboka barwandais tuchi font n'importe quoi bacongolais tolingi koloba vérité te ke batuchi nde baza na pouvoir alors elingi koloba nini batata mama ndeko bomoni ndenge nakomi na se wana oyo ezoleka wana mpona koyebisa bacongolais ke tocomprendre to faire face totala réalité na miso toyoka oyo toyebi oyo toyoka oyo emonana na miso elingi koloba nini batata bamama bandeko nalobi boye na bibana ya mama Congo Zaire barwandais tuchi bainfiltre mpe babotoliki mokonzi na RDC batie comme couverture na bango un traître vendu et idiot Félix bapesa ye choix mibale oyo akoki kosala na oyo akoki kosala te bo comprendre ko batata bamama bandeko batuchi bazuki mokonzi Hippolyte Kanambe na batuchi baprepare oyo mutu bamonaki ke aza mwana ya mutu ayebana me aza idiot alinga viva aza na mayele te epuis azali aza pauvre donc asala vie te asepela na vie lokola bana barishi te baprepare ye nde sikoyo na soki 2018 élection esalami Kanambe akokaki isusu kopesa candidature te alors basali élection mutu oyo aganyaki bapesaki mokonzi te azwiki mokonzi te parce que ye aganyaki ifala azwaki mokonzi mais puis batuchi nde babandaki kocontrôler mboka ya Congo avec Hippolyte Kanambe comme tête et puis na batuchi baokipa makambo to ya Congo Fayulu a gagné ki présidence na 2018 bakamati bapesi yango na Félix oyo bapreparaka réalité ebandi wana batata bamama bandeko alors lelo oyo bon basali liboso mandat soko ya 5 ans
eleki basala élection mosusu élection kutu esalamaki te baponi kaka bate kaka bachiffre ndenge balingai kotia Félix a reprendre azala kaka continue wana parce que mosala batuchi oyo baponelaki Félix esili nano te mpo balongola ye nayebisaki bino Félix batuchi bapesaki ye choix mibale c'est-à-dire eza na biloko Félix akoki kosala en tant que président étiquette, président couverture, président sans pouvoir. Biloko mibale ya koki kosala, c'est-à-dire ezali na oyo akoki kosala te, na oyo akoki kosala. Na kobandela bino na oyo Félix akoki kosala. Kobanda 2019, balobaka na Félix, topesi yo poste wana topesi yo olingi ovanda wana tolobi na yo boye oyo nde biloko yo okoki kosala okoki koyiba mbongo ndenge olingi okoki kokotisa batribu na yo ndenge olingi tokotushe yo te tokolongola yo te okoki koboma bandeko no bakongole bazala baluba te soki baza kongole okoki koboma ye ndenge olingi seulement okoki kotushe rwandais tuchi te okoki koboma rwandais tuchi te epuis makambo ya Congo etali yo te politiki ya Congo biso bato tokodeside batuchi économie ya Congo biso batuchi bato tokodeside sécurité ya Congo biso batuchi bato tokodeside makambo ya armée ya Congo biso bato tokodeside batuchi gouvernement ya Congo biso bato tokopona bakonzi oyo bakozala na Congo soki tolingi topesa yo poste tokosuggere na yo ke esala kotisa bato boye to zwa place oyo to boye boye sinon biso bato tokodeside makambo nyonso mpe soki ezali na makambo ya koloba biso tokoyebisa yo nini okoloba soki ezali makambo ya kokende bavoyage tokoyebisa yo okende to okende te me makambo ya Congo Félix okoki kotushe yango te ya mibale Félix okoki jamais koluka kobongisa Congo okoki jamais koluka kobongisa Kinshasa okoki jamais koloba ke obongisa makambo ya Congo po peuple abonga wana etali yo te Félix okoki kotushe yango te po nyonso be obanda kouta epai na biso barwandais tuchi voilà oyo choix bapesaka Félix batata bamama bandeko oyo choix bapesaka Félix yango wana akoki jamais kobongisa eloko na mboka ya Congo ezala nzela ezala mboka ezala makambo ya kopesa bakongolais mai to ya kopesa bakongolais courant etali Félix te yango wana batata bamama bandeko namekaka koexplike nalobi tala bandeko na ngai oyo boza kosemprendre na Félix bozali koloba ye nde aza président azosala boye te azobongisa awa te aza kotika baministre basala boye ye azosala boye te batikali koatake maprésident makala akende ake kovanda na Chine aza kokipe yango kutu te azokipe makambo ya bale batata bamama bandeko wana nde mosala bapesa Félix akoki kosokipe na makambo oyo barwandais bayebisa yaki okipe na yango te Félix ayebi ke makambo koatake prison ya makala etali ye te akokokota te parce que batuchi nde bataka ye kuna bon makambo ya sport oyo te akoki kolobela makambo ya sport parce que eza koaffecte futur ya bakongolais te eza koaffecte social ya bakongolais te ezali koaffecte makambo ya bakongolais te donc
Yangwana Félix Makambouana est allié. Makambouana est allié. Vous comprenez? Vous comprenez batata ba mama bandeko. Non seulement wana. Bon, na la sabino exemple. Ngai. La longwaka mboka ya Congo nazalaki mwana moke jeune homme na aussi école secondaire. Na année 76 ou bien 76. Mais tango nga na longwaka mboka Congo. Oh. Balabala ezaki kitoko. Nyonso ezaki makadamize. Aveni Kasavubu ezaki na banzete, na baterase, oyo epai mayo za koleka, ezaka me africain babanda ko benga Kinshasa poto moyindo. Hein? Voir Kinshasa et après mourir. Mais ngina la sabino batata bama ndeko ndenge nini aveni Kasavubu ekoma sika oyo. Donc bino bolanda. Sepe botolobi bolingi toloba te. Wapi ba 200 millions, wapi ba 50 millions, wapi ba kondi ya hôtel de ville. Botala itaga presque à sa bout. Botala itaga presque à sa bout. Maintenant toloba Congo ekufi bolingi toloba te pona nini. Tangu tosolo ba Congo eza yo kufwa. Mboke eza na ba diamant, mboke eza na ba cuivre, mboke eza na ba or. Botala Congo ba koko na ngai. Tala chwapa. Biso to botami ne, grandi to komi ba papa na komi na ngwaka. Presque ça vous ezaka lokola poto. Botala ndemboke baby. Botala ndemboke baby. Ba oyo ba longwe na hôtel de ville bo sali rien. Na limite que l'hôtel de ville ba kondi ba salaka. Ou un hôtel de ville de Kinshasa. Ou papa, ou puis ba kondi ville. Botala itaga. Botala itaga. Esal. Dozana elanga. Dozana elanga. Dozana elanga. Qui est tombé les obeta. Ba détourner 2 millions. Bakoulou na prison. Pourquoi bato ba détourner kambongo baza libre? Je peux te lobi boyo bokangaye. Et bembe banga akopolate. Et bembe banga akopolate. Mboka bankoko ekufi. Presque ça vous solo. Batwa le kalisute. Botala niveau. Mais tozana ilanga. Nandimite. Bomoni état ya aveni Kasavubu batata ba mama bandeko. Bomoni état ya aveni Kasavubu na Kinshasa. Ndenge ndeko na biso lobi ezalaka prince. Kinshasa ezalaka poto moyindo. Pourquoi Kinshasa est comme ndengana? Pourquoi aveni Kasavubu comme ndengana? Mais batata ba mama bandeko, il faut boloba kama ba vérité. Tango Laurent Désiré, avant Baboma Laurent Désiré Kabila, tango Laurent Désiré Kabila à Kotaka, na 2000 nga na kendeki na Kinshasa, na 2000 na zalaka na Kinshasa, ba Congolais, ba Kinois, bango moko aza ko bongisa banzela, baza ko bongisa banzela mboke bandi ko bonga, Laurent Désiré Kabila a bandi ko futa bato ba salaire, na 2000, Ngana zaka na Kinshasa. Mais en 2001, tango batuchi babomi Laurent Désiré Kabila, Hippolyte Kanambe, oh lelo bokoma kokumisa ke azali Joseph Kabila. Vraiment ba Congolais, vraiment, c'est quoi? Malade yo nini? Joseph Kabila, c'est le que vous appelez Joseph Kabila. Azali Rwandais, tout choubi aza Congolais. Hein? C'est Hippolyte Kanambe to sala mukanda. Honoré Ngwanda sala mukanda. Ngana sala mukanda. To loba. Hippolyte Honoré Ngwanda sala ba vidéo a loba. Ngana loba. To zako loba.
quelque bandeko baloba que mwana wana azali kombo na yeza Hippolyte Kanambe. Mais soi-disant ba journaliste na biso ba oyo ba na ba oyo ba kima Congo na oyo pe balobelaka Congo bato nyonso babengaka Joseph Kabila. Mais pona nini? Pona nini? Identité mama nena tatene bapesaka ye. Bino bolongoli yango. Boyebi te ke batuchi bakosaka. Boyebi te ke batuchi partout bakendaka bayibaka ba identité ya bato mboka wana po ba okipe mboka wana. Si topesa bino ba preuve, topesa bino exemple ya Uganda. Toyebisa bino ke na Uganda wana omonaka lelo ba Ugandais bango moko baza na pouvoir te. Bato badirijaka Uganda bazali ba Rwandais Tutsi depuis 86. Depuis 1986. Ti lelo oyo ba Tutsi ne bazo contrôler Uganda. Muto boyo kaka président Yoweri Museveni. Aza Museveni te. Aza Ugandais te, aza Rwandais Tutsi. Yoweri Museveni eza kombo ya lokuta ya ubwenge. Kombo mama na tata ne bapesaka etanga botama ezali Yoseri Tubuhaburuwa. Yoseri Tubuhaburuwa. Na yebisa bino. Ezali eloko mo eza officiel ba document ezali na mboka na biso petit oyo bobengaka Joseph Kabila. Aza Congolais te, azali Rwandais Tutsi. Kombo na ye Hippolyte Kanambe. Kombo na eza Hippolyte Kanambe. Na 2001 tango Hippolyte Kanambe na batuchi babomi Laurent Désiré Kabila, ba Congolais o bayebi makambo na bayebi yango. Batuchi na Kinshasa bataki mobeko. Yo Congolais okoki même kobongisa nzela liboso ndako na yo te. Okoki kosala propriété na liboso ndako na yo te. Obongisa esika mayele kaka, okata matiti, okombola, okoki kosala yango te. Batuchi batiaka mobeko wana. Ba Congolais boyebi yango. Soki mboka koma poubelle. C'est parce que ba Rwandais Tutsi ne batiaka mobeko soki obongisi nzela obongisi liboso ndako na yo bakokanga yo. Okei boloko. Pourquoi? Yango na petit na biso ayembi eza normal te batata ba mambande. Ezali normal te. Makambo ezoleka na Congo eza normal te. Eza normal te batata mama mande. Eza normal te. Donc makambo oyo ezoleka na Congo eza normal te batata ba mama bande. Na osala émission oyo po bino boyeba. Boyeba ke mboka na biso soki ekufi lelo ezali ba Rwandais Tutsi nde bapesaki mibeko moto abongisa mboka te. Moto abongisa mboka te. Yango ane na lakisi bino aveni Kasavubu c'est-à-dire mboka ya Congo Kinshasa ekufa ndenge wana. Alors, lelo oyo sikoyo biso ba Congolais, bino ba Congolais. Tozali kosala nini? Est-ce que tozali koloba la vérité? Est-ce que tozali koloba la vérité ya makambo mboka na biso? Tozali koloba la vérité ke batuchi nde bazo contrôler mboka? Est-ce que tozoloba la vérité ke batuchi nde baza ba mikonzi na Congo? Président ya RDC ezali Félix te. Félix azali couverture. Félix azali couverture, azali échantillon batie wana. Po ye, eloko nyonso Félix alobaka. Eza la discours asala contre Rwanda. Eza la discours abakende na Afrique du Sud bakende ko négocier. Biloko wana nyonso ezali batuchi nde baza ko commander yango, bazo contrôler yango, baza ko utiliser image ya Félix. Eza lokola ndoki akamati elongi ya mwana na yo alati
tango azoya koloka yo yoza komona elongi ya mwana na yo orke eza mwana na yo te ezali ndoki moto aza na nsima abombami ya nsima ya image ya mwana na yo biloko tu ezoleka na Congo bino bozoloba Félix ezali Félix te eza barwandais tuchi ndenge nayebisaki bino apart biloko bayebisa ya kokosala kodetourne mbongo koyiba mbongo kotia baluba na baposition ya alingi to koboma bandeko na ye bakongole soki alingi koboma wana nde Félix akokosala yango me biloko oyo ezatalika makambo ya mboka ya Congo Félix akoki koloba eloko te donc tolobela par exemple négociation bakena na Afrique du Sud ba négocier entre RDC na Kagame pona makambo ya Est ya Congo na ba M23 batata mamama bandeko muto aza oppresseur moto oyo azali ko oppresse yo moto oyo aye ko contrôler yo aza ko boma yo aza ko violer yo aza ko profiter na ba richesse ya mboka na yo akoki jamais atika mboka na yo azongisela yo biloko ya yo nyonso azongisela yo kimokonzi ya mboka na yo après ye a décidé abimi azongi na mboka na ye oppresseur asalaka yango jamais excusez-moi oppresseur asalaka yango jamais soki oppresseur akoti esika wana azwi mboka wana abimaka kaka na la guerre soki bobomi ye te bobeti masasi te bobengani ye te akopesa bino yango gratuitement te botala na histoire ya mokili partout soko oyebi ba première guerre mondiale esalama ba deuxième guerre mondiale esalama ba guerre esalama na mokili mobimba lelo oyo Russie akotaki na Ukraine alingaki abotola Ukraine mais Russie alobi te ke bona azotikela bino mboka nga na zongi ba Ukrainien bazobunda po babengana ba Russe mais biso na mboka na biso comme je vous ai dit parce que batuti nde baza na pouvoir batuti nde bazokontrole mboka na biso yango wana batuti na cadre ya ubwenge bazali koloba ke non tozali toningi to négocier la paix Félix a donné gouvernement ya Félix mutao négocier la paix te mbala boni basala ba négociation basala ba yokani réinsertion pour la paix réinsertion pour la paix bapesa ba Rwandais pouvoir bapesa bango ba poste pour la paix zonga mbala boni depuis batuti baza na Kinshasa baza na Congo basali biloko wana c'est pour vous dire que batata ba mama bandeko biloko bozoka ezala na Afrique du Sud ezala na Angola ezala soki balobi tokende na l'enfer koyokana tosala la paix toyokana na satana asangisa biso toyokana po la paix kota na Congo to même tokende na paradis tokende koyokana kuna so boke soki vérité ezate bokoyokana te na l'enfer satana nde azo commandé boyebi ke batuchi nga na yebisa bino batuchi baza bana Satan batuchi baza bana ya Satan basalelaka Satan pona nini po balobaka jamais vérité mokanda ya nzambe yebisi biso ke mutu nyonso abetaka lokuta tata na ye ezali Satana po Satana nde fondateur ya lokuta yana batuchi nyonso baza bana Satana à quelques exceptions près donc biloko nyonso zoleka na Afrique du Sud ezala na Afrique du Sud ezala na Angola partout ekopesa la peine à Congo te batuti bazosala biloko wana mpona kolekisa ngonga panake bazokontinue koboma bakongolais oyo bakoki kozala mikonzi bazokoluka bakongolais meme biso toza na libanda bazoluka koelimine biso bato nyonso balobaka luka baelimine bango soki baelimine bango esili bakokamata un tuti balobi aza congolais
comme lelo baza déjà mingi kuna baza na komba wa congolais comme oyo nani petit oyo bazaki premier ministre Sama Lukonde lokola premier ministre batieli bino ya mwasi a rwandaise tuchi mais biso ba congolais kaka na bozoba na biso tozondima balobi aza mu Congo donc aza mu Congo bon ba ebele batie kamere soki na parlement kuna ye pas za rwandais ba pesa bino ba preuve ba lakisa bino donc ba tuchi bazoluka kolexalero baza baloba ko négocier to ba lexa ti kuna bango bakoboma ba congolais nyonso bazo kolobaka baza kotelemela mboka après ça bokoyoka Félix asali akufi parce que aliaka trop akufi pa melaka masanga mingi asali crise akufi donc a président akufi ale rwandais to rwandaise a commis président abuo pia esili kimokonze komi na maboko na bango balingi basala kwa na Uganda depuis 86 batuchi nde baza na pouvoir batuchi balingi basala na Congo ndenge wana yango toza kolobelaka yango toza ko dénoncer tozo koloba ke batata ba mama bandeko bana mama Congo zaye toyebi te o soki bandeko totelemi te soki biso toza na diaspora pe toza kolobela kaka comme si Hippolyte Kanambe aza Joseph Kabila mutaza na pouvoir azali Félix azosala eloko te batata ba mama ndeko est-ce que Félix aza na armée? Est-ce que Félix akoki kokanga tuchi moko akamati ate na boloko? Rubero azawana kwa nini akanga yete? Hippolyte Kanambe pona nini akanga Hippolyte Kanambe te? Mwasi na ye Denise Nyakeru azali rwandaise non? Azali rwandaise boyebi ke ba imposaka Félix abala azwa Denise Nyakeru comme mwasi na ye pona ye azako kozala na pouvoir. Pona nini parce que batuchi balingi ba surveiller Félix. Yawana présidence kuna Nyakeru aza na bureau mobimba gouvernement oyo ozoko tambusa Congo ezali pa ya Nyakeru. Barubero baza kuna Banyarugabo baza kuna Bangisaro bango nyonso bazalaka kuna. Donc gouvernement ezali batuchi bato bazo contrôler yango. Donc biso ba Congolais batata ba mama bandeko. Soki to bengani ba Rwandais tuchi te. Soki tozo luka boyebi diversion sikoyo commune. Diversion batuchi batia sikoyo ba Congolais baza ko négocier na Rwanda pona la paix kota na Est. Mais on ne vous dit pas que RDC gouvernement ya RDC zana maboko ya ba Rwandais tuchi already ndenge balobaka na anglais. C'est-à-dire déjà gouvernement ya RDC zana maboko ba Rwandais tuchi. Donc ba Rwandais tuchi na Congo bazo négocier na Rwanda pona la paix kota na Est. Ceux qui ba Rwandais tuchi ba contrôler Congo mobimba bokoyoka bon toyoka ni na Rwanda la paix koti na Congo guerre sili. Parce qu'à ce moment-là ba tuchi nde bazo contrôler Congo bisika nyonso tout. Mutoko lobesu Congo azate opposant azate bato ba fayulu baza susute ba docteur Mukwege baza susute donc sikoyo komi kaka etikali ka bango na bango OK bakosala la paix na Rwanda babi la paix zongi wana Rwanda Uganda Kenya Zambie bango tu bakomi kozwa ba richesse ya Congo ndenge balingi. Voilà ce qui va se passer. Soki to bundite soki to lobite soki to telemili mboka te. C'est ce qui va se passer. Bato bazolo ba Félix président Félix ezali nebite soko to loba ke eza bololé ou bien ezali kozanga koyeba ou bien nini parce que Félix a un pouvoir. C'est Hippolyte Kanambe qui commande. Oba musuba koma ko loba siko o kudu tango ya babenga kutu Joseph. Tango Joseph Kabila kutu ezalaka bien. Joseph Kabila, c'est Hippolyte Kanambe, c'est lui qui continue de commander jusqu'à aujourd'hui, lui avec ses frères et ses sœurs rwandais Tuchi. Bangonde bazo ko contrôler, bazo commander. So ibo lingo lobela tribalisme ya Félix, eh ben, boko lobela yango.
Mais le tribalisme, ce n'est pas le tribalisme que Félix a contrôlé Mboka ya Congo, que a bongisa Mboka ya Congo, non. Il y a contrôlé les milliards ya Congo, il peut voler, il y en a des millions, mais les milliards ya Congo, ils ne pas Rwandais tout. Les milliards ya Congo, ils ne pas Kigali. Les milliards ya Congo, ils ne pas Kampala. Hein? Biso ba Congolais, ils contrôlé yango te. Na Est, bazo boma tout le temps. Chaque jour, bazo boma. Bazo ko continuer ko boma pour ba diminuer le nombre de Congolais. Vous allez autant Isaka, vous allez politiciens, vous allez commerçants, vous allez moutoko, vous allez influence. Baza ko boma yo ba tout bazo boma moko. Jusqu'à ce que biso ba Congolais to comprendre yango to lo baké ba tout inde baza na mboka na biso. Il y a pas de Rwandais tout chibo baza ba Congolais, ba tout Congolais baza te. Soko ke na Rwanda Congolais aza na pouvoir te. Bande kona bango moko kutu ba utu baza na pouvoir te. Pourquoi na Congo ba tout baza na pouvoir? Pourquoi na Congo ba tout ba commander armée na biso? Basalo eloko bangi basala ba décider basali hein. Et les politiciens congolais na ba prêtre catholique ba pasteur ba protestant ba église nyonso wana ils ne disent rien. Ba yebi ke ba tout chinde baza ko contrôler le Congo, ils ne disent pas la vérité. Ba yebi yango. Alors na ngete na bino mo eloko moko ndeko moko asala ke mission moko babenga kango nini ya Grand Lac ye azolobela Ruberwa akendeki na États-Unis bakendeki ko fêter soki bakendeki ko commémorer soki liwa oyo ba Rwandais bakufaka soit disant babana mulenge bakufaka côté ya Burundi kuna. Alors boyoka ndeko Ruberwa azoloba na Kinyarwanda ye azoloba za Kinyamulenge et puis ndeko oyo aza utu bazana na émission yende aza ko traduire yango tolanda muke avant to kata émission na biso peut-être aussi ça avant to sala inéditante tolanda bayoso ba Rwandais bakimisi ba Rwandais bakei yango te. Sorry. Que les Banyamulenge sont vraiment persécutés au sens où l'entend le roi Azarias. C'est ce que nous allons voir. Alors, où est-ce que ça se trouve? En attendant, je cherche donc la vidéo de Ruberwa. En peu de mots, Ruberwa affirme que au Congo, il y a une discrimination contre les minorités. Et la minorité la plus persécutée au Congo, la plus détestée, la plus discriminée, que c'est les Banyamulenge et les Tutsis et les Hema. C'est ce que lui annonce. On va peut-être commencer. Ça se passe, bien sûr, dans une ville des États-Unis, dans la ville de Phoenix, où il assistait à cette journée de commémoration. Et c'est en Kinyamulenge. Bon, moi, je dis que c'est en Kinyarwanda. Quand je l'entends parler, c'est du Kinyarwanda un peu déformé, mais ce n'est pas vraiment différent du Kinyarwanda. Mais lui, il a le droit de dire qu'il parle en Kinyamulenge. Alors, on va le laisser parler et on entendra. Alors, il commence directement, après les minutes et le discours principal qu'il vient de donner. Là, il dit qu'il y a un vrai problème au Congo, c'est un problème de faciès. Donc, moi, quand je vois Azarias Ruberwa, son faciès n'est pas très marqué. Par exemple, si je le compare au ministre Guissaro est plus marqué au niveau
du faciès. Pourtant, il n'est pas discriminé. Azarias Ruberwa est peut-être plus grand de taille, mais son faciès est tout à fait ordinaire. Ça n'a rien de très particulier, mais lui, il se voit dans son miroir, il voit qu'il a un faciès. Et il pense que les autres le discriminent ou le jugent par rapport à son faciès. Ce n'est pas par rapport à ses idées ou à ses actions, c'est son faciès qui pose problème. C'est lui qui le dit. Les autres Congolais ne lui disent pas cela. Certains peut-être, je ne sais pas. Et en tout cas, il met en avant le problème du faciès. Alors il répète 3 fois. Problème de faciès, de faciès, de faciès. Isura, Isura, Isura. Isura, c'est le faciès. Et il dit, c'est comme ça que Dieu nous a créés après tout. Nous n'allons pas nous faire opérer pour changer de visage. Nous n'allons pas nous changer. Ils doivent nous accepter et nous devons vivre en paix avec les autres. Ça, c'est très bien. Muri minorité za Congo byanavuzwe hari abantu basufrire kurusha abandi. Alors, il dit parmi les minorités tribales ou ethniques du Congo, il y a des minorités qui souffrent bien plus que d'autres, plus que les autres minorités. Alors, il va les citer. Itwebwe abanyamurenge. Il dit c'est nous, les Banyamulenge, bien sûr. C'est ce que j'appelle la technique de la victimisation, hein, toujours. Hein, quand j'entends Azarias Ruberwa parler, j'ai l'impression d'entendre Kagame ou son adjoint militaire, James Kabarebe, lorsqu'il parle des Tutsis au Rwanda. C'est eux. Batata bamama bandeko, avant de continuer, botala ndenge bato batondi na salle wana. Oyo ezali na Phoenix, je crois, Phoenix na Arizona, na état ya Arizona. Et pas batinda des dizaines de milliers de Rwandais Tutsi comme réfugiés, comme si baza ba Congolais to fundaka yango, to lobelaka yango, to exposaka yango, ke ba Tutsi bakota awa comme ba Congolais. Botala ndenge batondi. Parce que babanda kokota depuis 2001. Après liwa ya Laurent Désiré Kabila na pesa explication, Amérique alingaki abanda komema ba réfugiés congolais awa oyo babanda kokufa na est. Or na 2001 Hippolyte Kanambe na batutu bazui pouvoir na Kinshasa, ba américain pona ba américain bazo kokanisa ke ce sont des Congolais. Joseph Kabila c'est soi-disant l'enfant de ba pesi pouvoir na fils ya Laurent Désiré Kabila. Or que batutu ne bakotaki. Alors basaki nini utilisant obwenge basali faux document oyo biso to bimisaka tutindaka Honoré Ngwanda bimisaka yango basalaka faux document na faux document na bazolo bake ba minorité baza kokufa bazo mona pasi na este bazali ba Banyamulenge Batutsi na Banyarwanda majorité o baza komona pasi. Alors bako kamata ba Rwandais Tutsi batie bango na lokola kamoko na Kigali kuna ou bien na Uganda, ale balobi wana kanza ba réfugié, alors siko onitango okenda ke ko recenser bango, amemi bango na États-Unis. Tala siko de kobanda 2001, tala nenge batonde na sala. Donc batuti batonda awa des dizaines de milliers ya batuti batondi na États-Unis, bamusu bakoma ba professeur, bamusu bakoma ba professeur na ba oyo bayaka na tango ya Mobutu. Tango mutu azalaka directeur ya cabinet na ye oyo abanaki oyo ya Rwandais Tutsi wana bana otinda ba kopesa batuti ba bourse ya bazairwa bayaka tina Amerika wa bakende poto bazwa ba PhD bakoma ba professeur. Donc voilà ndenge batuti batondi na salle na Arizona na ville ya Phoenix. Bon totika ya continuer moke avant tokata émission. Les victimes, même aujourd'hui où ils sont au pouvoir, c'est eux. Donc, peut-être qu'Azarias Ruberwa a raison quelque part. Mais en tout cas, moi je dis que son discours... Même aujourd'hui, comme ils sont au pouvoir, c'est-à-dire Utuwana
aza libanda yala na makambo wana ye alobi ke les Tutsi nde baza na pouvoir mais Ruberwa aza kokende ko se plaindre kuna na cadre ya ubwenge ke badiscriminaka babanyamulenge donc barwandais Tutsi donc bozolanda batata bamama ndeko. Sa technique d'expression procède de la même stratégie communicationnelle que celle de Kagame et de Kabarebe et des autres du Rwanda. Alors il dit, donc c'est nous les Banyamulenge, mais dans l'ensemble, ce sont les Tutsis, donc les plus persécutés, qui souffrent le plus. Et nos frères du Nord Kivu, je ne sais pas pourquoi il ne les appelle pas des Tutsis, peut-être qu'il a un nom, ou alors il globalise Venewachu, c'est-à-dire nos frères, les nôtres qui sont au Nord Kivu. Je ne sais pas s'il met aussi les Hutus du Nord Kivu. Alors il dit, nous avons dans les prisons congolaises des membres de notre communauté tellement nombreuses que vous ne pouvez même pas savoir ou connaître leur nombre. C'est-à-dire qu'il veut signifier, moi c'est comme ça que je le comprends, il veut dire que les Banyamulenge sont spécialement visés par les services judiciaires et pénitentiaires, que dans les prisons, comme aux États-Unis par exemple, on dit aujourd'hui, et ça a toujours été le cas, on dit que les Noirs constituent la majorité des personnes en prison, dans les prisons américaines, que les Noirs et les personnes de couleur en général constituent la majorité. Est-ce que c'est vrai pour les Banyamulenge en ce qui concerne la RDC ou tout simplement pour Azarias Ruberwa, un Munyamulenge vaut 10 autres Congolais? C'est lui seul qui peut le dire. Je ne pense pas, personnellement, que les Banyamulenge soient visés spécialement dans des procès ou par rapport aux autres Congolais. Je ne crois pas. Je ne le pense pas. Il dit la solution en ce qui nous concerne, nous les minorités ou la minorité visée, les Banyamulenge et les Tutsis et les autres frères du Nord Kivu, que la solution c'est l'unité entre eux. L'unité et le pardon. Alors il ajoute, il y a d'autres minorités tribales comme les Hema, rappelez-vous, ils sont en Ituri. Donc ce n'est pas du tout à côté de Minembwe ou de Mulenge. C'est loin. Même sur le plan de la distance kilométrique, il faut traverser le sud Kivu ou alors le nord Kivu et aller vers l'Ituri. Je ne vois pas vraiment en quoi les Banyamulenge se sentent proches ethniquement des Hema. Sauf que là aussi, c'est le discours que tiennent les autorités rwandaises. Lorsqu'ils revendiquent notamment le territoire du Nord Kivu et du Kivu en général, ils disent que c'est un territoire habité par des Tutsis et des Hema, que les Hema sont des Nilotiques aussi, et que donc l'armée rwandaise doit être au Congo pour les défendre. C'est exactement le même discours en fait. Lorsque vous entendez Kagame faire ce discours à Kigali, et Ruberwa ici, en parlant du Congo, il est vrai qu'il est aux États-Unis depuis plusieurs mois. Hein, je pense qu'il n'en est pas revenu depuis qu'il avait été accusé de fomenter des choses contre son pays. Et il dit, les Hema, ils sont comme nous, c'est-à-dire le faciès. Moi, je connais plusieurs Hema. C'est vrai que, oui, il y a des Hema qui peuvent avoir le faciès des Rwandais, des Ougandais ou des autres, mais les Hema ne sont pas des Tutsis. Il faut qu'on soit sérieux. Ils sont peut-être nilotiques, ou alors c'est ce qu'ils croient. Parce que pendant la guerre de RDC dans les années 96-17 et après, lorsque le RDC, plutôt RCD, précisément, Azarias Ruberwa était chef de l'un des mouvements de rébellion, le RCD. Et c'est là que l'affaire des Hema a commencé. Parce qu'il y avait, entre les Ougandais et les Rwandais, certains voulaient gagner la sympathie des populations de l'Ituri, notamment de Kisangani, Ituri.
Bon, batata bamama bandeko, tolongoli yango oyo aza na besoin ya koyoka émission wana nyonso okoki kokomelanga ou bien okoki kobenga biso na numero ya biso eza wana ou bien okomeli biso na WhatsApp na biso bon tokotindela yo link mpongo osuivre yango nyonso. Voilà batata bamama bandeko na ngai nayebisa bino surtout eloko nayebisa expliquer bino ke banégociation ekoaboutir na eloko moko te que nyonso ezali contrôlé par le Rwandais Tutsi, que Félix azali kaka étiquette, azali couverture. Biloko nyonso bazoloba o Félix azoko négocier na Kagame, o afingi Kagame, o afingi Rwanda, tout ça ezali ubwenge batata ba mama bandeko. Ba Tutsi nde bazoko loba biloko wana nyonso tout. Même quand Félix asali semblant comme que atomboki, ba Tutsi bato balobi na yo asala yango ndenge wana. Asala yango ndenge wana parce que Félix aza na autorité te pona a commandé une attaque ou contre-attaque contre ba Rwandais Tutsi ou bien contre Rwanda. Parce que na mboka ya Congo, bato baza ko diriger mboka ya Congo, ce sont les Tutsi. Nenge utu wana lobby que voilà Roubero bango ne baza na pouvoir mais il continue à se plaindre. Wana ezali stratégie. Ezali stratégie bazo salela libanda baza ko salela bango baza ko contrôler Congo bazo loba o Rwanda il faut atika makambo ya Congo biso na biso toyokana pendant que au Congo batuti nde bazo contrôler batuti bazo continuer ko boma mutu nyonso to ya telemi batuti bazo contrôler ko boma mutu nyonso to oya koki ko bongisa Congo batuti baza ko boma batu wana basilisa bango après bon ba vanda na Congo libela. Il faut biso ba Congolais nde to loba to bunda to luka ko boma to pe ko benga na ba Rwandais Tutsi na mboka na biso. Eya mboka na bango te batata ba mama bandeko. Eya mboka ba Tutsi te. Tozana minorité Tutsi te, tozana minorité ubwenge bwana mulenge te, tozana ba minorité banya Rwanda te. Mboka ya Congo eza mboka ya bango te. Soki tozolo ba yango te, biso pe totike kaka boto vanda na bango toyokana pendant que bango bazoboma bino biso ba Congolais bazoboma biso bango nde baza ko dendela na mbongo ya Congo à part Félix oba ilobine ayiba mbongo yena bandeko ne baluba mais akoko sala eloko moko te batuti nde bazo contrôler mboka batuti nde bazoboma mboka Congo so bozoba Félix abomi mboka plus que Kanambe Félix azo kosala musala te, c'est Hippolyte Kanambe qui continue à koboma mboka. Soki boyebi te. Ce sont les Rwandais Tutsi qui continuent de massacrer au Congo, de détruire le Congo, de rendre le Congo chaos, d'abrutir les Congolais. Vous allez Félix te, ana pouvoir te, na ebisi bino, na expliqué bino, eloko nini balobaki na koko sala. Bozana ba preuve belé, bandeko a Félix Batutsi so babomi Félix asala kamatanga te. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Bon, na suki wana pona mokola lelo batata mama mandeko, vraiment ndenge na lobaka, toza ko bunda, toza ko sambela. Toza ko sambela tozo bunda. Pour vérité et vaincre, il faut biso batu toza ko vivre makamwana to lobe la vérité. Ceux qui politiciens congolais ont la vérité te, ont la vérité te, donc tu as la liberté parce que Bible lobby, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est que vérité n'est que libérer mboka na biso. Ezali accommodation te. Ezali fraterniser na ba ennemi te. Ezali dialogue te. C'est la vérité. Voilà, nasuki wana pour lelo batata mama ndeko donc ndenge tolobaka ke il faut to continuer ko bunda to lembate po mboka na biso ezali nde yango nde biso ezali mboka na biso ka nzambe apesa biso yango wana tozaka biso moko bana ya Congo so to bundeli yango te batuti so bavandeli biso babotoli yango esili ndenge Uganda koma mitoko tika te to koma lokola Uganda. Tozana mboka mususu te. Tozana mboka mususu te.
batata bamama bandeko. Ok, donc nasuki wana pona mokolo ya lelo, donc bo excusez toleki 4 minutes après 1 heure, donc tokosukisa wana pona lelo. Nzambe azala na bino, azala na biso bakoko bazala na bino pe bazala na biso pouvoir oyo nzambe apesaka biso, apesaka bakoko na biso. Nzambe oyo atindaka Simon Kimbangu na mboka na biso batata bamama bandeko. Kongo ya Kimbangu eza Kongo ya Batuchi te. Kongo ya Kimbangu ezali Kongo mpona bakongolais. Ok, to continue bitumba contre Batuchi. Ndenge na lobaka bakongolais il faut bobanda koboma pe Batuchi ndenge baza koboma bino. Batuchi baza batu lokola biso na makila na mai. Bakoki ko continuer koboma biso te bino bozobanga bango. Ok, donc tolobi ingeta.